Si nous comprenons tout cela, je crois que la question de la cure d'âme ne se posera pas, parce que nulle part dans la Bible où je vois le Seigneur Jésus-Christ devant un malade, devant un fou, devant quelqu'un qui a des problèmes, il passe son temps à poser des questions pour savoir l'état d'âme de la personne. Nous avons dans l'Ancien Testament pour comprendre cure d'âme. Tout d'abord, dans le livre, il y a Josué chapitre 7, verset 1, sur 20, au comment que Josué, Bana Israël, qui bloqué. Tant que Bana Israël est bloqué, il même plus de 3000 hommes. Qui ont des conquêtes, il a échoué. Mais Josué n'a pas compris, malgré l'armement, malgré la stratégie. J'en parle de la femme samaritaine, c'est une exception. On ne peut pas fonder une doctrine sur une exception, sur une expérience. Ce qui est dans la Bible, Pasteur Jean Bosco, ce qui est dans la Bible, Jésus a salakango, c'est que c'est une recommandation de salakango. Parce que ce qui m'ont dit à passer dans la délivrance, nous aurons toujours bandimi oyo bazar instable. Est-ce que Jésus a fait la cure d'âme? Non. Est-ce que les apôtres ont fait la cure d'âme? Non. Même lorsque vous voyez un homme comme David, qui avait péché, qui a commis l'adultère, lorsqu'il fait sa confession dans Psaume 51, il ne cite même pas son péché. Il dit simplement, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Nous ne voulons pas que Batoubakou fasse le rôle à David. Parce qu'aujourd'hui, les gens disent que oui, David, c'était l'homme selon mon cœur. Mais ce que soit face B à David. Le problème nyonso David azalaki nango ezalaki lié partir ya impudicité oyo abotama kinango parce azo reconnaître que non abotami na kata lisumu abotami dans l'impudicité. Voilà pourquoi Moutaro kiré David azalaki te. Combien les hommes de Dieu abandonné ba femme de sa jeunesse, tomoni batoro ba mokuna akomi na ye polygame normal, tomoni ba pasteur rebelle ba bali bango nyonso na ebandaki na ba femme de nuit na ba mari de nuit. Makambo nyonso ezo banda wana. Mais le fait que bazaki na bato ba kokiri bango te, ba eba ki pe noso ya kiri dam te, voilà pourquoi bango nyonso ba eko koma système otozo benga, ba système otozo benga ya ba femme de ministère. Jésus-Christ a prêché, il me donne un exemple de Jésus qui est en train de faire de cure d'âme. C'est parce que namoni pasteur azo kima mingi likambo ya Nouveau Testament azo kima Ancien Testament. Il me donne un exemple de Jésus qui est en train de faire de cure d'âme. On a l'impression que la Bible, ça se complète. Dans l'Ancien Testament, pour comprendre cure d'âme. Tout d'abord, dans le livre, il y a Josué chapitre 7, verset 1, sur 20. Qui doit être délivré? On ne peut pas délivrer un croyant. Non. Un chrétien, pourquoi on doit les délivrer? Dans Matthieu 21, Bible dit que Anesuna Bakangaki, Azaki na lisumu, la Bible dit Azaki pur. Azaki na lisumu te bakangaye. Donc au moins que ba contradiction c'est ça ka ta ya kotanga bango Bible. Moi déjà basa bato avai na bureau tout ce qu'il attend avec 400 500 personnes dans lango basa bato batikaka na temps ya ko recevoir mabonza ya ko lia bambongo basa lisusu na temps ya révélation zate. Alors révérend, un chrétien qui est visité par les maris de nuit, une chrétienne qui est visitée par une chrétienne par les maris de nuit. Ok, un chrétien qui est visité par des femmes de nuit. Ah, ils n'ont jamais été chrétiens. Mais pourtant, ils ont reçu Jésus. Il n'a jamais été chrétien. Pasteur, vous savez, chaque chose est en attendant. Nzambe a utilisé Kibino na makambo ebele, mais et comme il a un moment morobo esengeli, bino bo comprendre que eza sous temps la binoté. L'Ancien Testament est l'ombre, mais la lumière c'est le Nouveau Testament. Mais c'est Christ qui le dit. Vous êtes avec M. Blaise Manzambi. Vous n'allez, si vous avez sa photo et lui-même à côté, qu'est-ce que vous allez préférer à présenter? C'est la photo ou bien c'est lui? Est-ce que exemple à personne? Est-ce inspiration biblique? Vous avez sa photo et lui-même à côté, qu'est-ce que vous allez préférer à présenter? C'est la photo ou bien c'est lui? Est-ce que exemple à personne? Est-ce inspiration biblique? Parce qu'on dit que tellement message est ajouté, vous arrêtez de donner vos pensées et vos réflexions. Voilà pourquoi tous les gens bon continuer côté la révélation. Mais comment tu effacer? Je ne comprends pas, mais comment tu es révérend, patriarche, péché, titre nyonso, aucun de remarque, tout utilisé ancien Testament. De toutes les façons, on n'est pas prédicateur si tu ne connais pas l'Ancien Testament.
ngana akobeba elema bondela Yesu azana bomoi Okolonga ndenge ninyoko Itumeza makasete Okolonga ndenge ninyoko elema bondela Yesu azana bomoi mbutu moye o mama ye mama na lobe mama ye elema bondela tolo na se mbutu pe na moyi olemba te mama elema bondela présenté album oza album akula ya mama na biso Nenette wetu oyo avandi bongo na mboka ya Londres banzembo kitoko eza ko édifier banzembo kitoko eza ko lamusa pena bana na nzambe soki oza na besoin akula o koyeba kosomba album ya mama Nenette to poussani toza na mama na biso Émérance évangéliste Émérance Mayala banzembo kitoko bonime eza comme banzembo komboni na benga yo komboni na benga Yesu Masia tanga bimela ki yo bonime a se présenter ki na komboni ni yo moko yebi okutana ki na prison okutana ki na nzela okutana ki na rapi na retraite okutana ki na bien aimé na maladie na hôpital esika nini yo okutana ki na nzambe ça c'est maman Émérance Mayala album kombo nini na benga yo Yesu Masia et to koyeba soko leka na papa na biso Norbert Petit album kitoko zana nzambe bilaka nzambe bien aimé pour la te nzambe soka lobi likambo na yo bien aimé akokisa kango soki totali tokomona album kitoko ya mama na biso mama Marie-Anne Abia absali penda album moko kitoko bongo ebengami na kombo ya You Are de l'or eza bongo na ba titre belé comme un titre Dieu vient, Number One, Tu m'as sauvé, Louange, Alléluia, Ngolu et Senge. Vraiment bien aimé soki oza na besoin ya album ya mama na biso Marie-Anne Abia. Comme la biso na to na se total sa ndenge nini ko zongo ou oroke na bisika nyo surtout batekaka ba CD na biso comme na Château Rouge na Barbès c'est partout ezali na ba édition otekaka okomona pe okozwa album ya mama Marie-Anne Abia. Que le Seigneur vous bénisse. Tout l'équipe de mon album, il y a papa Nabiso Mardoché Kayembe, Jésus les transformateurs. Jésus-Christ les transformateurs. Nzambe aza oyo abongo la kabomo ya moto. Nzambe aza oyo amemaka moto na la dimension. Nzambe aza oyo alokotaka moto na sepe atombolie. Na likolo eza lokola banzembo sala na yo banzembo lokola bakufate donc bazala bamona bolamo nzamba kosala tolo na se bamona nzenge nzambe azomatisa tolo na se soki oza na besoin ya album ya notre frère Madoché Kayembe bien aimé okoki koleka na Château Rouge partout où okomini Franc na biso Mardoché Kayembe na Facebook na ye okozwa album na ye ou bengi biso na bureau na biso atolo na se tokoyebisa ndenge ni okosala po ozwa album ya notre frère Mardoché Kayembe Jésus-Christ le transformateur. Que le Seigneur vous bénisse. Qui na notre frère moko ya ba papa tolo na se ya ba papa tolo na se frère Clovis makola papa tolo na se nzamba lekinde moto bien aimé nzambe alekinde moto donc mutako loba na vie na yo mutako cha point mutako cha virgule donc réponse à suka to idée à suka ezaka idée ya nzambe yango nde ekokisamaka na bomo na biso na kosala bolamwe nzamba lekinde mo. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous Olanda Bisso. Nous sommes à www.tolonacé TV à Paris. Ici à Tolonacé, bien-aimés, nous rachetons les temps car les jours sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Nous sommes à Aubervilliers, à la gare d'Aubervilliers. On était venir voir notre papa Freddy Mpoutou. Je profite pour saluer Namoni Nathalie Nakin, ma fille chérie, au hasard.
journaliste na tolo na se yakin Rit Moswamba ma belle, je t'aime. Continue à faire le œuvre de Dieu comme tu as porté ça dans le cœur. Je suis très contente, ma chérie. Que le Seigneur vous bénisse. Je regarde à côté des rites, je vis notre directeur Oazo coordonné, Azo Simba Makamunio, so dona ndenge a bien, pe Azo Salango pena kitoko makasi Izaki mai wetu, na poussani na je vis ma grande sœur propre. Oati kelanga libela maman. Nancy beaucoup. Je vous aime beaucoup. Tozo poussa na isika invité la biso ezali poto e bakosolo masolo est important. Bien nommé dans le Seigneur, shalom tozo continuer quand na ise bino le tokitaki tokomaki na gare à Gennevilliers na baike toyo komona papa na biso Freddy Poutou, pasteur Freddy Poutou poto bako développer makambo eza vraiment important, mais toza maintenant na invité na biso papa Freddy. Shalom. Shalom, maman. Papa Freddy, na mono tiki 3 mikolo zana biso na Paris. Musala nzambe to ye kaka ki tourisme ou bien oza na makamusu yo sala ya privé ya famille ou quoi. Bon, déplacement na biso ezo rassembler pe makambo ebele. Mais plus emizali na le cadre ya musala nzambe oyo koti désordre mingi. Voilà pourquoi tozo lingato essayer un peu commettre ba base na niveau ya capitale. Comme ça quand nous aurons beaucoup des éléments au baza bien fondés, au baza bien affermis na niveau ya capitale. Voilà pourquoi tokotinda bango na ba province po ba ndenge nini ya kosala musala oyo tozana na kati ya restauration. Ndenge ni toyeba kosala musala oyo na restauration. Papa Freddy, est-ce que tokotia moi prière morata ya 1 minute pour na koyeba kotia nyonso to tokosala pe tokoyeba kosola kati siko na maboko nzambe koko prier. Nzambe tokumisi kombo na yo parce que yo zali mokeli na likolo pe na se kolo yo zala jeunesse na biso kati na émission parce que bandeli makambo nyonso ezali yo nzambe et sika tokokimela nkolo ezali exode yo zala na biso nzambe. Ba nyonso bakoyoka to bakolanda émission kolo zala Deutéronome na bango parce que yo ndo zali nzambe opesaka mapamboli. Kolo tika ete émission esika nyonso koyokama emema likangoli emema solution emema délivrance kat na bomo na bato nyonso bakolandango. Musika na biso interférence nyonso ko uta na mai na zamba na bisobe pona ko détruire to pona ko mema incompréhension kat na émission oyo to rendre ngo nul sans effet et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Makila na yo e so pana ki na Golgotha nzambe et couvrir biso afin que balandi nyonso ya émission oyo bazala revêti pe bazala consoler au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci na banda ko sika bozali bo sepeli po papa Freddy tanga lekaka ezara show papa Freddy dernièrement tanto lekaki na ba mission lekaki bandeko banga na bandeko ebele batinda nga na tuna yo ezandeti na grand frère na biso moko ya JC Kalambai aza na Londres a rappeler nga sous lobby to solo na iseki na ozana émission na bina tuna yo église oyo yozo kamba tant que pasteur ou église oyo yozo sambela eza wapi. Bon, et là, quand on a éclaircir batou, au moni par rapport à l'église, il y a bâtiment, to comprendre que dès le départ, le fondement est bien à l'époque où Aïdi Nabala abanda kiango. Mais bateau va recevoir qui message après Aïdi Nabala, bazala qui bien affermité. Voilà pourquoi moi je peux dire que pour l'instant, toujours l'ingane mettre ba base na kati ya église. Nous ne sommes pas pressés, il y a rosa ba église to baksa ba battement, likola ba battement. Nous sommes des réserves. Nous avons constaté avec le Saint-Esprit que ba base na kati ya église ezate. Voilà pourquoi aujourd'hui ba chrétien bazala ba problème au bazo trouver dans solution parce que l'église déjà est boti et lokomoko babaka Koufa et ça déjà na kati ya église. Donc voilà pourquoi biso toza na ba bâtiment et puis toza na objectif fonté. Problème na biso ezali to mettre en ordre na kati ya église. Donc pour dire que papa Freddy aza représentant ya église moko boy tout ça pour l'instant ezate parce que mission toza nango ezali ya ko zongisa ba valeur nyonso ebebaki. Alors so na tikali na kati ya bâtiment au moins que na kozala limité pour na la mission na. Voilà pourquoi toza un peu partout na bato bazo benga biso na ba téléphone ba baza na posa ba comprendre bazo benga ndengo moni que pour l'instant tozana na bâtiment parce que mission biso zali tozongisa kaka ba valeur nyonso yo ebebaki na kati église. Amen. Naza sur ya Jean-Claude Kalambai na Londres oyoki réponse oyo papa pasteur Freddy a pesi alobi que pour l'instant azana église moto azo bâtir aboy ko tia mabe likolo mabe
donc esengeli kobongisa nanu mabe oyo ezali mpo kosala makambo ya sika. Donc na église bâtiment lelo ba église ezali tokoki ko généraliser nyonso te, eza na église oyo eza bien, eza pe na église oyo eza mabe eza kobungisa bana nzambe. Mais papa na moni tokota vraiment na thème na biso tango benga ki biso pena na biro atolo na se to sepela ki na coup de fil parce que tu as regardé une émission o esali obienté au monique esengeli ozongisa makambutu na place na respect nyonso papa Freddy alingi a répondre na papa na biso papa pasteur Jean Bosco Kindomba par rapport à ba propos na e o asala ki na chaîne moko chrétienne aussi. Il avait parlé beaucoup de choses oyo bana nzambe ebele ba komela ki biso oyo pe papa Freddy étant que mosal nzambe azalaki d'accord na yango te. Papa toyito bana to non c'est quoi la délivrance? Bon, na landa qui émission il y a confrère Nangai Jean Bosco que je respecte beaucoup, mais avec beaucoup de regrets, comme on a passé par émission pour na koloba que délivrance c'est quelque chose de diabolique, mais et là qu'on a kanaïb ça pasteur, vous savez chaque chose est en attendant. Nzambe a utilisé kibino na makambo ebele, mais et comme il a un moment morobo o esengeli bino bo comprendre que eza sous temps la binoté. Vous faites l'effort pour apparaître dans un moment où eza sous moment la binoté. Quand tu passes à la télé pour parler que délivrance est diabolique, je regrette beaucoup. Il y a un moment là qui moutou. Délivrance pardon quand tu m'as battu délivrance c'est à l'objet délivrance c'est normal dans la Bible, mais délivrance c'est n'est pas ça pour na bisoba na nzambe et kirdam nde eza diabolique. Bon, sera lobby que délivrance eza pour na bisoba na nzambe te, mais na kozongi sa kaka na Esaïe. Parce que na qui azo se basé ming sur le Nouveau Testament. Avant la paix ça y a réponse na katia Nouveau Testament, na zozong ça na Esaïe. So romoni na Esaïe 61, au moment là que mission au Jésus fallait ça dans le Nouveau Testament, Esaïe qui déjà na Esaïe. Donc cette mission a parlé de la délivrance. Balobi que Jésus-Christ a yaki pour na ko libérer ba captif. Biso so tozaki na kata prison te, akuta ki bato bazala ki libre mais ya bengi bango ba captif. Babi ayaki pour na ko rendre vie libre na bato bazala ki opprimé. C'est-à-dire il y avait des gens qui étaient bien mais spirituellement bazala qui opprimé. Donc les mots délivrance comme Esaïe dans la Bible, c'est que nous devons l'utiliser dans Esaïe 61. Na Isaïe 61. Mais papa lobi que basala nzambe o ba osala le loba nzambe bakir dam o ba osala délivrance baza dona loba ke baza basala nzambe te. Donc baza basala nzambe te bazo se basé mingi na histoire ya femme samaritaine. Abi femme samaritaine azalaki religieuse azalaki croyante. Et puis ça non différence il y a religieuse na croyant parce que peut-être ba bébé spirituel et belé bazana ndaku ayebi que quand on dit religieuse c'est ça mutuana ya sambelaka siko ndenge papa na psa lobi azala qui religieuse azala qui croyante et puis si moi kokoso mais quand on expliquer c'est la différence il y a délivrance il y a pardon il y a religieuse na croyante. Bon, croyante ezali mutoyo bazo croire na idéologie moko boye. Ndengo loka ba bingi biso ba chrétien, donc toza ba croyant o tozo croire na idéologie ya mukonzi na biso ezali Jésus-Christ. Mais ba religieux baza batoyo baza na kati ya système. Oh, biso toza na kati ya système te. Biso fondement la biso eza na kati ya makomi o ezali la parole de Dieu. Mais tandis que ba religieux bango baza na kati ya système, c'est-à-dire des années ils n'ont pas besoin de Saint-Esprit. Bango baza na kati ya système, c'est-à-dire fonctionnement na bango ezalaka boy. Voilà pourquoi tant que Jésus-Christ a yé, bango balingaki ba même Jésus na système ya religion. Tant que Jésus a bimi na religion, ndé bandi ko créer ba problème. Donc on aura beaucoup de problèmes si les hommes de Dieu ils vont toujours enseigner selon la religion, ils auront beaucoup de problèmes. Or, nous, dans la restauration, nous avons compris qu'on ne peut pas marcher avec l'évangile selon la religion, mais on peut marcher avec l'évangile selon le Saint-Esprit. Donc voilà pourquoi on a un tokotambola selon Saint-Esprit parce que Bible lobi oya linga yambaye oya linga landa Yesu sengeli amema vraiment croix na ye penzambe aza vraiment na posa ya basali soki ya ndenge nini te ya za na besoin bato bazo salela ye na molimo bato ba comprendre makambo nzambe na molimo bato bazo tambola selon volonté na ye. Mais papa so to tangi verset boko ba pesa ki na Jacques 5:16 nazo mona Bible exception bi confessez donc vos péchés les uns aux autres et prie
les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière favette du juste a une grande efficace. Surtout on dit la prière faveur d'une juste. Pour muto semble le Seigneur a la juste wane ngelo banini. Et Seigneur muto asala kirdam ava poussa na liboso nzambe akoma propre tondengeni. Bon, Nasir l'émission Nasaki Liboso, Nazaraki un peu très haut, mais cette fois-ci, Nalingina quitte un peu moins mouké pour n'a pas expliquer. Mon frère Jean Bosco, la landa qui va émission na ondengo lobaki n'angna ça va l'ensemble boy. Si nous devons comprendre bien la prière et la délivrance, donc comprendre dans un sens il y a bien. C'est-à-dire tant que nous dans Matthieu 21, chapitre 1, ti na 17 kuna. Donc on a que Jésus-Christ n'a pas sa ordre parce que lui le pasteur il a dit que non, ce qui muta ebi verset mo dans Nouveau Testament qui parle de la délivrance, ba me ka un peu ko expliquer. Au comment on a quatre il y a Nouveau Testament dans Matthieu chapitre 21 verset 1 ti na 19, au comment on a que Jésus-Christ après avoir tout fait. La Bible dit Jésus il a tout fait, c'est-à-dire abikisi ba lépreux, mais atambola ki na ba lépreux wanate. Abikisi ba aveugle ba moni, mais atamboli na bangote, a guérir bato bazaki malade, atamboli na bangote. Les derniers soucis Jésus azaki nango eza na kati ya Matthieu chapitre 21 verset 1 à 17. O ezaki mutu moko akanga maki. Jésus ne pouvait pas entrer na kati ya Jérusalem sans que mutu wana ba libérer. Voilà pourquoi tout le monde a que sur la délivrance eza différent na miracle. Moutagoza la amoni miracle en Zambé, mais il n'est pas délivré. Parce que la personne qui est délivrée, c'est la personne où Jésus-Christ a comataliko na pour atambola na ilongo. Le lo moutagoza délivrance, mais atambola ilongo na yesute. C'est-à-dire, à mon écart, démonstration et parole. Parce que Dieu utilise la délivrance pour moutouana azala ilongo na ye pour une mission. Mais tandis que les miracles, ils allaient pour éclater gloire. Voilà pourquoi bateau nyo so ba monaki miracle, batambola ki na Jésus. Mais mouto yo nzamba tinda ki ye moko Jésus-Christ a tinda ki bakende ko délivrer yende atambola ki na Jésus-Christ tina kasi ya temple. Mais si ko papa likamboza wanati mama likamunde vandi wana bato wana nyoso to tangi Jésus-Christ abikisaki. Est-ce que Jésus-Christ azo ki ya lobi problème na ye sake? Est-ce que bato wana Jésus-Christ azo ki te ko kire bango atuna bango problème no za wapi outi wapi bandaki ndengeni Jésus-Christ abzoka bango mbala moko abikisa bango atuna bango ba question ebele te problème nende za wana. Bon, et lo kalboso na kozong c'est parce que namoni pasteur azo ki mamingi likambo ya Nouveau Testament azo ki Ancien Testament. On ngala ngaso ki la Bible ça se complète. Nangna zongisa ye na Ancien Testament pour à comprendre Kirdam. Tozi d'abord na livre il y a Josué chapitre 7 verset 1 sur otangiti na ba 20 au comment na que Josué bana Israël bazalaki bloqué. Tant bana Israël baza bloqué, batindi même plus de 3000 hommes. Bakende conquête ya Haï ba échoué. Mais Josué n'a pas compris malgré ba armement bazalaki nango. Malgré ba stratégie bazalaki nango. Ko échoué te pona bakoy ko échoué te pona mission wana. Mais et ça dit que tangu bango ba échoué pour la première fois, Josué a keko lukanzambe. C'est-à-dire Kirdam eza exercice oyo mondimi mutako salangote. C'est l'homme de Dieu qui va observer les situations, les problèmes au mutazalango que muto azoel bosanza parce que tout moni akan azaki na groupe moko na Josué. Ce tobi na lelo azarwa muto yo andimaki déjà Seigneur Jésus-Christ. Mais le problème a constitué blocage ya bande ko mususu. Vie eza ko avancer te nyoso bazo sala ezo ke échec. Voilà pourquoi Josué tango keko lukanzambe, c'est Dieu qui a parlé à Josué. Mais pour toi que Kirdam est ça biblique déjà dans l'Ancien Testament, Josué a bengi akan, a bandi ko tunae. Moi je crois que premier ya Kirdam, ba tobasa ba difficulté parce que moana baso comprendre ngote. Kirdam et ça exercice oyo. L'homme de Dieu doit être inspiré par rapport à une situation oyo et ça ko évoluer te. Ce n'est pas au bengi mon diminué bandi ko tourner. Pour tomoli que Josué a bandi ko tourner Akan. Akan bandi ko expliquer ezalaki boye. C'est ce que nous faisons avec Kirdam. Et puis tant où Akan a avoué ma communion son sincèrement, ban Israël bazwa ki solution. Voilà pourquoi dans l'église, c'est l'homme de Dieu qui va commencer à appeler les gens pour la Kirdam. Tant où moni que mon dimi moko akende na libala ezo simbate. Azala boye ba médecin ba moni ba trompe nyo c'est bien mais moi na azoya kakate. Tout ce que les gens font est aussi battu. À partir de là, que l'homme de Dieu doit rentrer dans la prière, demander Dieu par rapport à cette situation-là. Mais le fait, c'est que Bango Basa sous son attente,
exercice na bango mingi et comme ka rosela ba 10 mina ba offrande. Voilà pourquoi bazoti ka bandi mina ba situation. Donc la cure d'âme est biblique depuis l'Ancien Testament. Donc la cure d'âme c'est pas diabolique. Cure d'âme est diabolique parce que dans le Nouveau Testament, ton moni Jésus. Ce qui est dans la Bible, pasteur Jean Bosco, ce qui est dans la Bible, Jésus a ça la kango, c'est que c'est une recommandation de ça la kango. Parce que ce qui m'ont dit a passé dans la délivrance, nous aurons toujours bandimi oyo baza instable. La délivrance est permettre mutu à comme une stabilité spirituelle. Parce que tout le monde même dans machine de tolobi, tant ou ba libéré pundana. Je crois peut-être que je vais donner un exemple. Viens petit, viens. Parce que tu comprendre l'importance, il y a la délivrance. Essaye un peu de passer. Tout le monde moi na oyo. Tant on va vandi na Matthieu 21, moi na obazui bakangiye. Moi no azalié. Pasteur Jean Bosco oyo eza mondimi. Tolanda démonstration moi no azalié. Ndenge moi na zaneta oyo akoki ko balate parce que azalié. Moi no ndenga zabwe ata bakabeli mbongo arosala ngo eloko te parce que azalié. Moi no ndenga zabwe ata moi ça se paye na ye libala na erosimba karate parce que moi no azalié. Voilà pourquoi Jésus-Christ a pris ordre. Abi na ba disciple bokende na village oyo. Vous imaginez la première des choses. Village wana Jésus a boya kopé ça même combo na bango. Abi le village qui est devant vous. Parce qu'il savait que cette situation est concernée génération na génération ekoya. Donc nous aussi nous avons nos tribus, nous avons nos villages au bakangi biso lokola bato yo. Alors tango sikoyo Jésus-Christ il a tout fait. Mission na yasuka c'était sur la personne oya sa qui lié na kati ya Matthieu. Après si ordre. Alors bi bakende ba délivrer. Tango ba délier moi na oyo. Problème na le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Alléluia. Problème na facilité. Mais Jésus qui sabaki soki batuni bino, c'est pour dire que moi na oyo tangu mosai na nzambe oya ko libérer bato bakangaki moi na oyo bazana réseau bakangaki. Bazo balisa été, balingi pe mutabala été mais bango bakangi kaka. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de gens dans l'église bazana situation moi na oyo. C'est-à-dire bazo botisa été, balingi pe mutabotisa été. Bazo bala été, balingi pe mutabala été. Ba mari de nuit ba mari de nuit bazo sala eloko nyoso balingi na katanda ko. C'est-à-dire mutu mususu bazana posa abalate mais ba balisi pe kakate donc désordre, ba divorce makambo ebele ezo uta na makambo yo mboka o Jésus qui salobaki ezamboka na yo. Donc tout le monde ko la émission ayeba ke na mboka il s'est passé quelque chose. Voilà pourquoi en référence l'homme sous pesa combo il y a difficulté toute la situation au eza na mboka la bino. Problème il y a moi na oyo. Après avoir libéré Jésus qui sabaki azana posa na ye. C'est les disciples maintenant, il fallait ba même moi noyo et pas à Jésus-Christ. Mais avant ba disciples ba même moi et pas à Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que dans le Nouveau Testament au moment là que ba disciples ba ndakotambola toujours na bilamba. Les premières fois, les disciples vont déposer bilamba na bango ezaki na kata mwana oyo parce que la Bible dit que bazwaki bilamba na bango ba déposer na kata ya anes wana ndesikoyo ba memiye vers Jésus-Christ pour Jésus a matanaye. Les problèmes ezali na kata ba ministère rebelle après avoir mutu ko exercer délivrance ba pasteur ba évangéliste banani bazo suka na mondimi bango moko. Or les problèmes ezali après la délivrance, tu ramené mon vers Jésus. Pourtant, Jésus a comme mema, a comme matalikolo, moi noyo, Bible obinin et moi noyo, ba betela ki maboko, ba tanda ki mandala la, ba tu ba sepela ki, ba ganga ki osana, parce que la délivrance est yé. Délivrance c'est ali tant où yé soit koti kati na mutu. Mais Jésus pas kota kati na mutu, il faut tinda liboso batu, ba ya ba kanga moi noyo, ndenge zalaki. Amen, amen. Jésus pas kota kati na mutu, sengeli bien-aimé, bafongola nanu moto basinga oyo bakangi ye na makolo basinga oyo bakangi motu na maboko basinga oyo bakangi motu na ba situation ebele bien aimé tozaka na vie oyo tozana ngo to utaka na ba famille na biso il y a des soucis na ba famille na biso il y a des problèmes na ba famille na biso il y a des malédictions mususu oyo biso kutu mutu to causer yango te za na cause na biso te za na cause il y a ba grand père il y a ba grand père o ba salaki makambo bango ba salaki lelo biso ba na Bible lobi ke minu ekomi ko soit biso ekomi ngai yango papa Fredi ameka pena ko limbola ngona nzela ya mwana na biso TV po ameka ko pesa explication to ameka ko mema pensée ya bana na nzambe musika mais papa siko na tuna susu ya lobi problème ya
il y a Kirdam. Et ça que pasteur belé aujourd'hui, quoi il n'a pas problème wana. Pasteur mo peut-être à ça la vité, abimata musuna babasi ebele ta salata mususu ba makambo mususu oyo bandimi bayaka nango te pesa bandimi bayaka e papa so pena ya tandelo kana e so pena za pasteur pena o lenda te okoko ko ya pe na ba piège wana papa biso lobi ba eza na tina te mutaya na kona kina hotel na koya kina mutu ngandi to sala kina ebo na utangela pasteur ba mibali nyoso tuyo bimana bango tangela pasteur lisumu na kombo nango yango ba pasteur ebele ba kwei na ba situation na mundima ye pa na ya tandeli makambo pasteur amoni ke makambo wana ya sala ngona nte ay sali pasteur bien asala suli kamango na mundimi yo côté wana ko lobani. Bon, d'abord le ngana expliquer Kirdam eza exercice oyo bato baso kansate ya proposer mutu obimana mibali combien aucun respecté. Ba question oyo mutu azo pasteur azo poser na kati ya Kirdam to serviteur de Dieu, c'est une révélation. C'est Dieu qui demande, qui oblige la personne de poser cette question. Il y a des Kirdam qui peut passer 10 minutes, nzalamo nzamba inspirer yo problème mutu ezali do. Objectif na biso ya kati ya Kirdam ezate ke oluka liste nyoso ya mibali mutabimana bango to nini. Kirdam eza exercice spirituel. Ba pasteur on a besoin d'erreur. Pourquoi? Parce que eza vocation baza na ngote baza na connaissance wana te mais le fait que ils veulent tout faire bango moko voilà pourquoi bazo créer ba problème soki tozala ki na leçon ya délivrance na Kirdam bien lelo totikali na poto ba musicien nyoso ba silibiso likola ki ndumba lokola je toza soit un musicien moko kalate oya kotambola na poto ke no ya yembela kanzambe ba o nyoso toyeba ki musicien nyoso toyeba ki ya kala bango nyoso ekobo bango. Et là, on a l'impudicité. On a l'impudicité. Si on a passé par Kirdam, pour nous avoir l'impudicité, c'est très difficile. Parce que les lien moko et continue na kati ya musicien bato. Ba musicien ba sili, ba pasteur nyo soto mondere ba komiko sila, c'est parce que Kirdam ezalité. Aussi longtemps et qu'on continue tokozala kaka l'église moko instable. C'est parce que dernière mission ya Jésus avant la croix, c'était la libération na kata Matthieu 21. Abi bokende ko libérer. Boya na ye. Soki batuni bino, bolo bakengande na za na ye besoin. C'est-à-dire Jésus-Christ il avait besoin atambola na kata. C'était pour la première fois muto yezo abikisi et puis Jésus atamboli na ye ensemble. Batuni so baso ki ba miracle, baso ba guérison, basaki musika akipa pe vina bangote. Vous imaginez azwa aneswana à kota na ye tina kati ya temple. Deuxième problème ezakini. Tango kaka na même village wana, Jésus-Christ a ke kokuta sko désordre na kata temple. C'est ça maintenant notre mission. C'est-à-dire nous voulons faire les Kirdam. Na bato ba roya na ndenge ya privé, o ba ki ba bengi na problème na bango, nous allons parler to repesa en orientation. Eza diagnostic spirituel. Je n'ai jamais vu un médecin oyo oyebisi problème ozanango sans au sala diagnostic, abandi ko peso ba kisi, abandi ko injecter ba, c'est ça les problèmes qui passent à l'église. To komi na ba mamando na nyoso, ba komeli biso ba prophète na kata église, likamke kaka lekana sambela yo papa ozo sambela nini oyebi problème tozo sambela nini. Voilà pourquoi désordre sona et sengeli to mettre ordre nango afin que église soit forme nango normal. Notre papa patriarche papa Jean Bosco qui nombe ozoyoka réponse droit de réponse il y a papa Freddy vraiment mitungi samaki na ba propos na yo ebaki ko tenir na site oyo ezapeka na France awa na mboka na biso France tu avais parlé de propos oyo et bekai ko tungisa moi ki yango papa lengaki akota pe apesa connaissance mususu mais papa il y a quelque chose papa na biso lobaki ke même David na Psaume 51 a salaki prière a expliqué kinzambe li sumu na li sumute alobaki ke ma mère m'a construit dans le péché machin qui kitana se alobaki ke oli sumu na zalaki boepo papa se bazaki penda na Psaume 51 lobi David aloba ite ke ona salaki bo atanga ki péché na kombo na ngote aloba ka ke ma mère m'a construit dans les péchés donc David akendaki penda na état ya mutu makendaki na ba masumu ya likolo te o to sala na moki. Mais voilà pourquoi nous ne voulons pas que Batba kufa le rôle à David parce qu'aujourd'hui les gens disent que oui David c'était l'homme selon mon cœur mais ce plutôt soit face B à David. Ba problème nyonso David azalaki nango ezalaki lié partir ya ba impudicité oyo abotama kinango parce azo reconnaître que non abotami na kata lisumu abotami dans l'impudicité. Voilà pourquoi mutako kire David azalaki te.
Mouto a refaire passer David à la délivrance à Zala quitté. Voilà pourquoi David a dit que c'est à tel point que même Makoma qui Moukolo, Bazo soit toujours moi la moi si Amouké, Bala li salikona. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons le phénomène, papa Mikolo, Nabala Miki. C'est-à-dire, Eza Makamoko. Si abo maman si à Soda nae. Si moi ça Soudan c'est toujours impudicité me demander qu'on réclamer. Donc voilà pourquoi nous ne sommes pas dans la génération ya David. Dans la génération ya bana Nzambe. On ezake après la délivrance basal Nzambe batika mutu akoma ko luka Nzambe na ndenge na moko parce que mutu soka luki Nzambe après la délivrance Nzamba ko mataliko na. Nous avons la mission de délivrer. C'est les hommes de Dieu qui doivent délivrer le peuple. Après ba poussi bango liboso na Nzambe mutu na mutu mais papa Bosco, papa patriarche Bosco Kindombe aloba qui propos c'est pas un problème de délivrance pour lui, à mon avis que c'est un problème de renouvellement de la sagesse, de l'intelligence pardon. Vous savez, comment on peut renouveler l'intelligence de quelqu'un? Mais vous savez, ça la terme moko oyo. Baso s'opposer toujours à la connaissance. Moi, je comprends beaucoup mon frère Jean Bosco, Baso Benga patriarche par rapport à titre Nabango. Problème Nabango, c'est quoi? Problème Nabango, ils n'ont pas connaissance ou la délivrance. Parce que Bango va dans la période du Oyo, Basaili Jésus jamais kambebele, mais dans la foi et les miracles. Maintenant problème tout que lango zali problème il y a délivrance. Le quoi baza na connaissance on a ba kolinga jamais bato baza na connaissance on a ba pousse na permet na Bango. Baza bato yo bazui temple le kola ba boutique, le kola ba entreprise na Bango. Voilà pourquoi le quoi baza na connaissance on a il doit s'opposer. Ça c'est le problème de l'homme noir. L'homme noir il ne veut pas apprendre. L'homme noir a ça toujours na posa et loko a yebité pas bien à monter l'accès et comme avoir un problème. Or on a pas difficulté ni on se sent na quatre églises on a bato posa la délivrance bazali mais loko la yemoko a ça na posa na ngote ou bien a yebi en ngote voilà pourquoi il va s'opposer ba terminer ça to ça ba renouvellement d'intelligence et ça stratégie pour à se cacher na quatre connaissance on a. Moi je dirais mon frère collègue Jean Bosco mi kiti ça Zana humiliation Moussala Nzambe eza pasi donc yemoko pe pasteur petit patriarche pas besoin de délivrance. Maman secret moko na ko loba wa les hommes de Dieu mingi bazana ba difficulté ko leka bandimi ba vai na ban mais problème na bango ezalaka ba mi moni loko lesi ba koki. Oh nous devons marcher parce que na ba proposer na lobby on peut pas être délivré incroyant. Donc, Moutou a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bako Azan a besoin de délivrance. Même à ta quoi, à ta l'amour, que c'est un problème qui a renouvelé avec intelligence. Marambo ba délivrance wana, ba pasteur ba osa la délivrance. Na ba ndeko bazo qui ne vers ba pasteur donc ba bazo sa la délivrance donc bazali banda. Bien si bon, à l'objet on ne peut pas délivrer un païen, mais non un croyant. Na Matthieu 21, Bible obi que aneswa bakangaki azaki na lisumu te Bible benga azaki pur. Azaki na lisumu te me bakangaye. Donc au moins que ba contradiction et ça ta ya rotanga bango Bible. Moi déjà basa bato avai na bureau tout ce qu'il attend avec 400 500 personnes dans lango basa bato batikaka na temps ya ko recevoir mabonza ya ko lia bambongo bazali susu na temps ya révélation zate. La parole de Dieu c'est pas les écritures, la parole de Dieu c'est la révélation. On prêche pas les écritures, on prêche la révélation. Parce que na Bible au roman na Jésus-Christ abiki sa mutu azui potopota tie na miso. Est-ce que et comment maraka pour muto bika il faut soit potopota wa tie na miso mais non mais il était inspiré à l'instant fait ça. Donc la parole de Dieu c'est l'inspiration automatique. Au moment où tu prêches c'est Dieu qui te parle parce que c'est lui qui connaît la réalité de tous. Mais bango basa bato yo tang ba bongo le motema il marche toujours avec bakaye à enseignement c'est-à-dire mon confrère Jean Bosco il prêche que makambo ayoki comme makambo ayoki te arozwango wap parce qu'ils n'ont pas le temps ya kozwa ba révélation nzambe baza na temps na te basali bureau na bango baza tranquille baza na posa ba recevoir ba dim ba offrande ba bazo pesa c'est normal mais tant ya kolukelo na nzambe pona ba difficulté o ezala kata peuple de Dieu baza na ngoli susute. Donc papa Balanza me ba continuer ko utiliser Ancien Testament dans Nouveau Testament. Mais comment to ko effacer? Je comprends pas mais comment mutu ba robenga ye révérend, ba robenga ye patriarche, ba péché ba titre nyonso. Aucun de rebake tout utiliser Ancien Testament. De toutes les façons, on n'est pas prédicateur si tu ne connais pas l'Ancien Testament. Comment tu peux passer l'Ancien Testament aux autres comme le Nouveau Testament? Non parce qu'après c'est exemple moi quand lobby dit que papa Frédéric tu vous ana maman, abi que moi si na osoka zana yo, a pe na photo na o préféré photo na yo to préféré yo.
Est-ce que exemple à personne et ça inspiration biblique parce que on dit que moutou tellement message ça souté à comment peut ça batou ba penser naie vous arrêtez les donner vos pensées et vos réflexions voilà pourquoi toujours senga na bino bon continuer côté abananzambe la révélation c'est la révélation qui délivre parce que révélation c'est fort et possible dans la Bible comment mater Dieu peut te révéler quelque chose dans la Bible comment mater mais toi tu le fais c'est parce que c'est Dieu qui t'a révélé c'est Dieu qui t'a dit de faire ça Jésus-Christ au moins là qui exemple on est belé makambo belé Jésus ça qui moutaye abi qui ça Jésus qui s'habille na mboka ote zelanga na mboka wana est-ce que Jésus-Christ il a été incapable ayebaki que pona mutoyo soki na bimi na na mboka ote makambo na sala wa ba ko récupérer kakaye donc voilà pourquoi nous devons marcher selon la révélation et non selon la chair. Mais Papa Freddy, je peux te demander une question devant un public. Est-ce que, étant que l'homme de Dieu, et arrive à payer au lot tapé que ba mari de nuit, ba femme de nuit, ba eko attaquer. Mais misale ya délivrance ne yangwana mama. To moni ke punda oyo bakangaki pour na raisonner. Et là on y punda na sali. C'est-à-dire azaki censé atambola librement mais ba bloqué parce que bango moko ba ko utiliser ndenge alingi. Jésus il est problème parce que a komi ko utiliser punda o bango balingaki ba utiliser. Les problèmes des maris de nuit, les problèmes des femmes de nuit, c'est réel. Même les pasteurs basa ebele a bazo vivre makamwana. Mais parce que quand malobate pasteur Bosco patriarche Jean Kindomba a lobby que Moussa Nzambe to croyant to moi Nzambe o azolo ta femme mari de nuit aza païen a bongola mutemate. Donc hier tant que pasteur alors à local PC à propos bon donc c'est il y a l'autre kabata qui wana te yep naza san. Maman vanta raison na kata makambo Nzambe yo mutaro biso vérité ça te. Mais côté mutali la na chambre l'aime sous ye mora rosalate. Aujourd'hui, tout le monde est pasteur et belé na kati ya divorce. Les maris de nuit sont les premières causes de divorce. La Bible dit ceci, n'abandonnez pas la femme de ta jeunesse. Combien les hommes de Dieu vont abandonner la femme de ta jeunesse? Tout le monde va trouver mokuna, a comme une polygame normal, tout le monde va pasteur rebelle, bali, bango nyonsona et bandaki na ba femme de nuit, na ba mari de nuit. Donc makamnyo so ezo bandawana, mais le fait que bazaki na bato ba ko kiri bangote, ba eba ki pe noso ya kiri damte, voilà pourquoi bango nyonso ba eko koma système auto benga, ba système auto benga, ya ba femme de ministère. Tout le monde a une génération, basa nanzambe nyonso, basa nanzambe mingi, ba komi ko changer basi parce que pour na robenga bango ba femme de ministère. Or eloko ezalaki ba problème bozaki na ona première femme na yo, boko ki pe ko résoudre ngo. Mais ce bilon balé boyeba ki ko luka délivrance. Mais le roi bozaki na recherche à délivrance, voilà pourquoi o ya kei, o kuna akaboni ba komo vivre, ba vie na bango. Donc les problèmes de mari de nuit, c'est capital. Ezali base, il y a ba désordre belé za na kati ya couple. Bible obi mbeto alibala ezala suyete. Mais batuaso souye mbeto alibala la première fois ezaba mari de nuit na ba femme de nuit. Il y a même des gens où yazo lotake bazo ça la rapport na maman na ye na papa na ye. Yoko ba ke bato ba sakat na masum. Pasteur, s'il y a pas de choses à prêcher, restez tranquille. Derrière toi, il y a des gens que Dieu va révéler, il va prendre ta place. Balani neti émission ana conseil ni nokoza na opesa bana nzana. Bon, nga conseil na opesa bango. Vous savez que dans l'émission El Bosso Nabaki, nous avons un problème, il y a des vieux serviteurs. Ce sont des gens oyo, ça y déjà makambo belé na kata évangile. Mais leçon, to, inspiration, il y a délivrance, bazana ngote. Moto yo azana nous délivrer te nzamba kokota kat na été atambola na été parce que aza lié aza condamné aza fatigué na makambo ezake ye ayebele ngotina te mususu kuto ayebele ngotina. Donc voilà pourquoi nous devons se rater toto senga na bana nzambe sika la première des choses koyamba Jésus-Christ roi Seigneur et Sauveur kota na kata procédure na yo ya délivrance. Quand il n'y aura pas la délivrance, l'église est toujours dans instabilité jusqu'à ce que tout le monde est là, batouaza fatigué, batouaza comment changer l'église le rôle bilamba à Kenda parce que l'homme cherche quelque chose. Bazo luka nzambe azala kati na bango. Le fait que bazo monate, voilà pourquoi bazo changer. Oh, ce baza qui na notion, il y a délivrance, ba pasteur, baza revêti, nzamba bazo inspiré bango na kirdam, musalo nzamba bengle baki yango wana. C'est-à-dire on va na bureau na yo, ozo yamba batu, ozo sona bango tangu batu bako ozo délivrance, offrande au Sengate, bah communiquer à refuta mbonga salle, to repé sa on église. Tout cela, exercice en toujours salango, c'est parce que délivrance n'a ne continue à katia batute.
Donc papa pour na basali na nzambe oyo bazana ba problème na ba délivrance pour les lomo tout ça comme élevé à ko luka sous délivrance parce que ça vraiment na basali nzambe mususu ozo mona ba comportement na ba makambo bazo sala baza vraiment na besoin ya délivrance et loroni no conseil ni vraiment ko mema vers ba pasteur ba évangéliste 5 ministères koleka ba Nicolas 5 ministères pe ba titre comme conseil ni ko memela ba. Bon conseil quand européen ça nous les réserves nous sommes là. Tous à peu près mais nous demandons na bateau nyonso na ba église nyonso ba moni ke bazana ba difficulté et que église a ko évoluer et que yé moko be vie na spirituel ko évoluer on s'appelle tout ça la complémentarité na o bozalango na o biso tozalango pour te faire avancer l'œuvre de Dieu. Ça sert à rien ko garder ba réputation ko garder ba honneur pour ba mona yo yo koki ti a encore des difficultés ngala baka mutu ami ye baka na chambre te na salon te na katia toilette mutuale laka. C'est là où l'homme découvre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà pourquoi mutunyoso a conscience quand tabasai nzambe tomi kitisa nzambe akotombo la biso na ndenge ya normal. Na basali nzambe tomi kitisa nzambe akotombo la biso na temps convenable bobo sanate tozaki bon na www.tolonactv oyo e kamba mi bon na votre humble servante maman Anne Kalambay, évangéliste Anne Kalambay, bien aimé to continuer na papa Freddy ezaki papa Freddy alingaki a tia makambo belé na nzela po yeso raye azongisara makambo na nzela papa parce que mot de la fin ezali ko s'adresser na bana nzambe. Bon, mot de la fin, on a s'adressé à Banzambe que message oyo tango ko atteindre bino na bandaku. En tout cas, mutunamtu a soit conscience il y a problème na ye. Sans que luka délivrance mutu aromona loboko na nzambe te. Okozala ka chrétien ya kolela toleli mingi basi bazoye bate pourquoi mabala ekufi bana bazoye bate pourquoi ba parents baza ko kufaka ndengona ba parents bazo comprendre pourquoi bana baza ko bela pour voir que nous avons toujours intérêt ya ko luka délivrance. Pourquoi to gova na poto awa batu ba vivre mbongo ekomaka fin du mois te kaka ba difficulté kolela makambo nyonso na ezosenga biso to luka délivrance même pour na bamboka na biso bamboka lokola Congo eza toujours na posa ya délivrance parce que toujours mona ke ndenge mboka eza bloqué makambo ezosimba te il faut kaka délivrance yo robate ke ba problème neto au Congo eza nango eza premier refolo ba au Congo eza na kondima non il faut prendre les décisions comment nous allons entrer dans les procédures de la délivrance. Merci Papa Freddy Namoloka Tosukiwana. On va continuer à la prochaine. Tokuzonga isusu na nini mzo na ebite likamsu ya obaksezali. Bon, likambo ya suka ona ngana loba. C'est parce que tomoni ke makambango ouais likambo suka ona ngana loba que maintenant to komi prêt ya kopesa ba directif ebelé dans l'évangile. Je crois peut-être à une émission prochaine comme tomoni ke ba pasteur ebelé o basana ba renommé ba komi ko telema pona komema sous destruction au moment biso tozana posa tolongola semence amabe o ezala ki wana. Voilà pourquoi tozana mission l'émission prochaine je vais passer pour expliquer comment mon dimoko va na ndako oyo ba ke pasteur na bino za faux. Amen. Donc l'émission na biso oyo ezoko ya na papa na pasteur Freddy a ko expliquer a ko pesa ba signe oyo ko lakisa ke fandi pno tali pai olobi na moni dadi na ba signe o papa Freddy a pesi comment ko yeba ke pasteur na yo aza dans le faux. Que le Seigneur nous bénisse. J'ai profité à saluer couple Mungalou, il y a papa 120 jours et maman 120 jours. Les 12 rendez-vous, mariage à Igeti Toto et papa Patou. Donc, Koloye sou Azalanabino, Toko Poussana Isusuka na mois de mai, le 26, on est na mariage ya mpakana maman Elvi frère Moulolo en tout cas tourner ensemble il y a pas souci. Nathalie na pesimbo tenanga na sœur de Timpia Mabea bana nyonso tu ya mema kolo yesu a pambola bino sœur Niclette na bosanité maman Evaris et papa Evaris nzamba lola zanzambe so Nathalie na ngambo akili nazomona Rit Muswamba kolo yesu a pambola directeur ya chaîne papa Isaac Maï wetu ya Nancy Bokuli Nabo Sanité le gardien du temple mon mari Carlos Kalambay. Que le Seigneur nous bénisse. Sokinzamba bombi biso bien aimé. Tokoyeba kokutana à la
prochaine. Nabo sanité na eko bakse sou ya nzambe so bomo na bilili kitoko na Paris, bilili kitoko na Paris. Eli ya nzambe, papa Eli ya nzambe, que le Seigneur te bénisse aussi mon fils Samuel, nzambe alola apambola biso. Bye. Epa ibana akobeba elema kondela Yesu azana bomoi elema kondela Yesu azana bomoi mbutu moye o mama ye mama na lobie mama ye elema kondela tolo na se mbutu pe na moyi olemba te mama elema kondela présenté album oza album akula ya mama na biso Nenette wetu oyo avandi bongo na mboka ya Londres, banzembo kitoko eza ko édifier, banzembo kitoko eza ko lamusa penda bana na nzambe soki oza na besoin akula koyeba kosomba album ya mama Nenette to pusani toza na mama na biso Émérance évangéliste Émérance Mayala banzembo kitoko bonne eza comme banzembo kombo nini na benga Yesu Masia tanga bimela ki benemi a se présenter ki na kombo nini yo moko yebi okutana ki na prison okutana ki na nzela okutana ki na wapi na retraite okutana ki na bien na maladie na hôpital esika nini yo okutana ki na nzambe. Ça c'est maman Émérance Mayala album kombo nini na benga yo Yesu Masia et to ko ba suko le na papa na biso Norbert Petit album kitoko zana nzambe bilaka nzambe beneme pour la te nzambe soka lobi likambo na ye beneme akokisa kango soki totali tokomona album kitoko ya mama na biso mama Marie-Anne Abia absali penda album moko kitoko bongo ebengami na kombo ya You Are de l'or eza bongo na ba titre belé comme titre Dieu vient, Number 1, Tu m'as sauvé, Louange, Alléluia, Ngolu et Senge. Vraiment bien aimé soki oza na besoin ya album ya mama na biso Marie-Anne Abia. Comme la biso na to na se to kotalisa ndenge nini ko zongo ou oroke na bisika nyonso to batekaka ba CD na biso comme na Château Rouge na Barbès c'est partout ezali na ba édition otekaka okomona pe okozwa album ya mama Marie-Anne Abia. Que le Seigneur vous bénisse. Tout l'équipe de mon album, il y a papa Nabiso Mardoché Kayembe, Jésus les transformateurs. Jésus-Christ les transformateurs. Nzambe aza oyo abongo la kabomo ya moto. Nzambe aza oyo amemaka moto na la dimension. Nzambe aza oyo alokotaka moto na sepe atombolier. Na likolo eza lokola banzembo sala na yo banzembo lokola bakufate donc bazala bamona bola mo nzamba kosala tolo na se bamona ndenge nzambe azomatisa tolo na se soki oza na besoin ya album ya notre frère Madoché Kayembe bien aimé okoki koleka na Château Rouge partout où okomini Franc na biso Mardoché Kayembe na Facebook na ye okozwa album na ye ou bengi biso na bureau na biso atolo na se tokoyebisa ndenge ni okoki kosala po ozwa album ya notre frère Mardoché Kayembe Jésus-Christ le transformateur. Que le Seigneur vous bénisse. Tous les qui na notre frère moko ya ba papa tolo na se ya ba papa tolo na se frère Clovis makola papa tolo na se nzamba lekinde moto bien aimé nzambe alekinde moto donc moto koloba na vie na yo moto kocha point moto kocha virgule donc réponse à suka to idée à suka ezaka idée ya nzambe yango nde ekokisamaka na bomo na biso na kosala bolamu nzamba leki